bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema ba plastique tokomema friperi tokomema ba moto tokomema mituka tokomema ebona nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours na souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe na tina wana nde Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Bon début de week-end à Balandinio, soyez en folinga, la journée à peuple pour na peuple. Tout fond la bassin on a biso pour na kotel Sabino Nengo, chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré qui bâtiment administratif ya agence autonome ya banque centrale du Congo na Kalemi na province ya Tanganyika. Na Assemblée nationale Bosimba ko président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe abengamaki na homologue na ye ya Égypte pour na visite guidée ya kotala misala oyo gouvernement égyptien et sali na ngonga moke batongi capital administratif mususu na leadership ya président Abdel Al-Sisi. Encore une fois de plus, héritier Mapindemi. Na marge ya séjour officiel na ye na Caire, capitale ya Égypte, boye président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe abengamaki epai ya moninga na ye ya Égypte docteur Anafi Gebali pona kotala po pe kosala visite guidée moko kotala misala malamu oyo gouvernement ya Égypte ezali kosala na bokambemi ya président Abdel Fattah al-Sisi batongi bongo na ngonga moko ya muke capitale administrative ya Sika boye première phase na yango ezali bongo 40 000 hectares ekokoba lisusu pe ekobakisa 40 000 hectares mosusu. Professeur Vital Kamerhe et le délégation na ye oyo et accompagna qui est entre autres rapporteur Jacques Njoli Bayambamaki et Paya Khaled Mahmoud Abbas oyo Azali directeur général de l'entreprise publique administrative Capitol Boyfort Urban Development Boye Azali na charge ya kotonga pe ya kosala gestion ba patrimoine nyonso ya capital oyo ya Sika. Na réunion na bango basalaki ya mokuse basalaki visite guidée Khaled Mahmoud Abbas ye atali sito a présentaki boye projet ya munene oyo écouté na gouvernement ya Égypte 60 milliards d'euros yango et résoudre des problèmes ya désengorgement ya capital ya Kala et surpopulation oyo ezali évalué na 20 millions d'habitants ezali situé na une cinquantaine de kilomètres ya capitale ya Kala. Projet o ya munene et komi bongo na de mesures pour na kopesa Égypte na désert nouvelle ville verte oyo ezali ville moko moderne ba siège d'institution ebele kati na yango présidence de la République chambre ya ba représentants ba bâtiment oyo ezali bongo ko abriter ba ministère ba banque pe ba université internationale ba école ba complexe médicaux ba bibliothèque pe 5 millions ya ba livre mobimba ezwami kuna pe village olympique elongo na complexe ya 80 000 places pour na cité kakawana. Président ya Assemblée nationale atalisi pe atalaki makambo oyo nyonso na cité oyo ekoki ko envier eloko moko te na mikili ya poto yango ezali kuyamba déjà plus de 50 000 travailleurs 15 000 étudiants et 6 000 élèves.
boye na ngambo mosusu ba logement ya ndenge na ndenge ezali wana ba logement moko ya makasi mpona ba fonctionnaire pe ya nouvelle ensemble nyonso ba projet nyonso ezali bongo na ba hotel ya Malonga ezali na aéroport ya 4000 mètres carrés pe 2000 km ya voie routière métro moko pe ba infrastructure ya ndenge na ndenge na ngambo mosusu ville oyo ezali bongo na cathédrale ya monene ya Moyen-Orient oyo ebengami cathédrale ya nativité eza na capacité d'accueil ya 7300 personnes yango ezali ko représenter cadeau ya président égyptien Abdel Fattah al-Sisi pe communauté copte ya Égypte président et Assemblée nationale Vital Kamerhe, puis rapporteur Jacques Njoli, bango ba se prosterna ki liboso ya hôtel oyo ya cathédrale et sengeli bosimba ke ba échange ya ndenge na ndenge ezali déjà entamé entre gouvernement ya République démocratique du Congo na nzela ya ministère ya urbanisme pe habitat ona kotala ndenge nini bakoki ko utiliser expertise égyptienne na désengorgement ya capitale oyo Kinshasa. Eza na raison nande intérêt moko ya choix ya ba autorité égyptienne bakosa la visite mikolo ezali koya epai ya président ya Assemblée nationale na République démocratique du Congo. Na primature Bosimbako, Premier ministre Judith Suminwa Tuluka na séjour na ye na Maroc jeudi 28 novembre na forum MEDES apesaki coupe d'envoi ya panel intitulé Investi in RDC to peut investir na RDC Nathalie Kaila héritier Mapindemi. Jeudi 28 novembre 2024, na forum MEDES na Tanger, kuna na Maroc, Premier ministre ya République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a pesaki go ya coup d'envoi ya panel Oyo et Bengami Invest in DRC. Na occasion Oyo Bongo atalisi détermination ton engagement ya RDC na processus ya ba réforme moko ya makasi. Oyo ezali koluka ndenge nini ko améliorer climat ya ba affaire pe volonté oyo etalisami ezali eloko moko ya malonga pona ba ressources ebele oyo RDC azana yango. Judith Suminwa atalisaki polele ba lumière nyonso na ba secteur oyo RDC azali ko offrir to pe ba possibilité ya investissement ya électricité ya agriculture na koleka na ba infrastructure industrie numérique pe ya tourisme. Mboka na biso selon premier ministre ezali bongo na ba potentiel moko ya malonga pe diversité ba opportunité oyo ezali kosala RDC azala mboka moko ya malonga pona ba entrepreneur nyonso oyo bazali koluka kotala ba marché ya sika. Boye environ 60% ya population bazali bongo bilenge pe bazali bongo dynamique. République démocratique du Congo azali ko offrir ba opportunité ya ndenge na ndenge selon premier ministre Judith Suminwa. Discours ya premier ministre abordaki pe likambo etali environnement politique na RDC. Azongelaki likambo etali oyo ezali ba réforme moko ya malonga pona évolution moko ya makasi pe attractivité ya mboka na ko créaka climat moko ya malonga pona ba investissement et salema pe ba leader mondiaux oyo balingi bayeba na kozwa avancement moko ya malonga na RDC. Alobelaki ba stratégie oyo ezwami na cœur ya Afrique. RDC azali bongo marché moko ya malonga ya 250 millions ya ba consommateurs bazali ko faciliter accès na ba marchés régionaux. Judith Suminwa alobelaki likambo etali importance ya ba accord lokola AGOA oyo ezali ko positionner RDC lokola hub commercial moko ya malonga. Boye premier ministre a relevé qui peut ba effort oyo ezali kosalema et pas ya chef de l'état pour na mettre en place ba mécanisme ya protection juridique oyo ezali destiné pour na sécuriser ba investisseurs nyonso bazali koya na République démocratique du Congo. Na maloba na ye a lancé qui appelle et pas ba investisseurs internationaux oyo balingi ba considérer RDC lokola destination moko ya malonga pour na ba projet na bango. République démocratique du Congo ezali ko représenter ma bele moko ya malonga pour na opportunité ya affaire. Forum MEDES ezali kokoba kino le 30 novembre yango ezali kaka événement moko ya networking te kasi ezali pe plateforme moko epai wapi ba dirigeant ebele na mokili kati na bango président ya République ya Comores, premier ministre ya Guinée Conakry pe ba premier ministre nyonso elongo na ba ministre bazali ko participer pe ko sala ba discussion. Baileve ya complexe scolaire Mama Pemba ya coupe couture électricité pe informatique basala ki ba pratique ya ndenge na ndenge bolanda bango na bilili ya Ladiland. Ndenge omoni biso lelo toye na atelier tozana ba élève ya deuxième coupe couture et lelo tozo sala tracé ya corsage de base taille personnelle.
tokotonga nanu te soki basali tracé te ndenge omoni biso lelo ndenge bana yo moko omoni bana bazosala batracé ya taille na bango moko po tolekana na coupe donc nga naza wana mpona koguide bango mpona koexplike mais bango moko nde omoni bazosala tracé e bazala na facilité directement ya kopose mpe ya kokata mbala moko po bazosala déjà batracé na bango lelo et une fois na remercier kaka son excellence visionnaire Néron Mbungu pour na initiative ya kitoko memela biso eloko moko ya bien kisensu et puis na Kinshasa o ezate na pesa atelier na 3e électricité na 4e électricité toye kosala manipulation ya démarrage étoile triangle deux sens de marche ba machine o bozomona oyo yango to étoile triangle deux sens de marche yango tozosala na bana ya 4e année des humanités tosengi na bana o bazo tarder ya koya komama na mama Pemba tala batelier yango awa nyonso ezali o nyonso olingi kosala comme travail ya manipulation o etangamaka na classe tozali nango awa lelo toye pratique informatique na bana ya 3e humanité commerciale donc le rôle à tozarana bango na Excel totangaka Excel. Aujourd'hui, nous allons parler de la fonction logique si. Toujours là que ça va on nini, ça la calcul, peut composer la condition d'une façon automatique dans Excel pour afficher les résultats attendus. Nous étions d'abord là-bas et nous avons écrit toute la théorie. Ce qu'on a la pratique, la exercice. Où on afficher les résultats, il y a bana bazui. Donc par exemple, nous voulons élaborer les palmarès des résultats des élèves. Maintenant, on sait la fonction si pour élaxabiso bana oyo bazui na bana oyo bazui te. Pona kokene na cité babengi Mbwadi na commune ya Ngalema moyen de transport ezaka kakuna balandrover nyonso ebunga na RDC ezakuna bongo etana yango pasi pe makasi reportage Héritier Mapindema. Awa tozabongo na Binza Ipen bino moko botala pene ya la borne are oyo bozali komona mituka nini ezali kaka balandrover ba ancien modèle oyo ezalaka na République démocratique du Congo depuis époque ya kala bokanisi balandrover oyo ebunga bisika mosusu kasi awa na Binza Ipen mingi penza pene ya la borne are oyo bomoni balandrover oyo etonda meke na esika oyo yango ekitakati na cité babengi Bwadi ezwami toujours na commune ya Ngalema bango kuna base servaka na mituka mosusu te kaka balandrover oyo yango nde memaka population kolongwa na Ipen tope na cité ya Bwadi population asungamaka mingi na balandrover oyo batu ebele na ville ya Kinshasa soki bamoni yango bakoki pe kokamwa pamba te balandrover oyo ebunga ndeti kaka ezalaka lisusu te kasi awa na Ipen pona kokende na cité Bwadi soki landrover oyo te eloko nini lisusu. En tout cas, nous avons un gouvernement qui a été la mission de là. Nous avons la condition de route. Nous avons le problème. Condition de route, c'est pour les petits. En tout cas, c'est là et ça l'a gâté. Nous avons dit ça mamba, à la peine. Biso batu ya Bwadi Masisi. 1000 francs to bulaka Masisi pen. Masisi pen to bulaka. Condition banzela na biso. ezalaka mabe bata moko soki mbula beti mama etondi to bulaka na 1500. Population avandi na cité Bwadi na commune ya Ngalema bango basepelaka mingi pona likambo etali balandrover oyo kasi likambo etali nzela oyo elongwe na Ipen kino kokoma na cité Bwadi eta na yango ezali malamu te bongo soki okoti na landrover yango ndenge libumu eninganaka soki ozali mwasi ya zemi sur place mwana abimi ba autorité bazali interpellé pona kobongisa nzela oyo ya Bwadi enfin que ekoma malamu malgré ba landrover oyo ezali akala ezali koningisa mabumu kasi population ape mata na kimia. Nzela ya Ipana pe eza kobeba makasi surtout pene ya galaxie mai ya mvula kuna penza mobulu makasi bola na reportage oyo. Nzela ya Ipen ezali ya kobeba makasi surtout pona kokoma ti na esika babengi galaxie bino moko botala soki mvula enoki awa ezalaka pasi pe mawa
bota la population ndenge azali komitungisa même bakumbi mituka kote oyo ezala kase pasi na pasi soki mvula enoki boye likambo ya pasi pe mawa ezali même bamoto ezalaka na difficulté bato bakweyaka awa na mai soki okwei babeleli yo kabasele na soni wana bilamba nyonso ekobeba okokende mosala ndenge nini so ya population oyo afrekantaka nzela oyo bazali kosenga kaka na baautorité basala makasi mpona korehabilite nzela oyo ya ipene surtout mingi penepene ya galaxie ezali kosala bango pasi population azali kose déplacer difficilement bakumbi mituka pe bato nyonso baza na pasi makasi na esika oyo esengeli réhabilitation na yango eyeba na kosalema vraiment ekozala esengo mingi mpona population avandi na coin oyo ipen na galaxie libula ipen talaka la prince ezobuka la pamba papa ya obongisela biso bachauffeur nzela koleka pasi ma ezotonda la biso solution babongisela biso libulu oyo kosala bien akopo eza ti aleka mpe esalaka mwa eloo mo boye oyebika ndenge esalaka me ndenge eza mpena boye do esala mpena bien te salite trop oyo tokomprana yango te ntango nyonso ke chaque année omona kaka esika kaka motu ebukanaka toyebaka te basala mwa ndambo batika ifale ke bakontinue ti liboso ti lelo batika ngo basundola yango wana ke tozosenga na gouvernement ke eya ke mpona batala esiko mpona kolia. Communauté chrétienne armée de victoire centre Rehoboth Babongisi 4 jours de jeûne et prière à la montagne de l'Éternel. Il sera poursuivi du lundi 2 au jeudi 5 décembre 2024. Christian Kengebeni Nadine Assona. Jésus, tu es puissant. Et wow! À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. La communauté chrétienne armée de victoire, ya père, ya réveil, ya Congo, archibishop Poutino Fernando, Bakise Lakaye, mon premier, Babengisi Banananzambe Nyoso, na 4 jours, ya jeûne et prière, Sokiyo, Okendakawapi, Biso na armée de victoire, Togumbama, Peto Batama, na se ya makolo na Yesu, Talatina, Tobengisiyo, du lundi 2 au jeudi 5 décembre 2024, na centre Rehoboth Oyo Ezwami, na avenue Nyangara, numéro 89, référence marché ya Bayaka, na commune Yangiringiri, Botu Nanganini, na 4 journées, ya jeûne et prière Oyo, Motei et Kozala Bongo, Mwana ya Papa Archi, le révérend pasteur Di Katumbai, Oyo Azuma Futa ya Sika, Moto Naye et Ta Kongenga, Se Kongenga. Il dresse une table en face de mes adversaires. Kuta yango na mokanda psaume 23. Wanande ezali mama na likambo. Oyo ekozala développé pendant 4 jours. Oyo tolobi du lundi 2 au jeudi 5 décembre 2024. Wana bakozala na 2 services na tongo. Ekobanda kosale malangonga ya 8h30 si 11h30. Et bongo na pokwa. Deuxième service ekobanda na ngonga ya 16h30 ti 18h30. Boya ebele bana ya changu, bana ya lupunga, ya moamba pe ya funa, pourquoi pas ya Congo mobimba pe ya Congo Brazzaville. Boya ebele tobondela Yesu elongo boyende azali bongo senga mambu. Le nom le plus beau, le nom le plus glorieux, c'est Jésus. Compagnie africaine d'aviation CAA na mukuse ati pour na passager Boeing 767 cargo pour na fret na bino Bolanda. Espace 55 na commune ya Kinshasa et tonda kibongo na ba délégué ya ba agence ya fret ya RDC. Occasion pour na CAA Nanzela ya directeur commercial cargo Faustin Mandangi ya ko présenter bongo na ba échantillon ya ba agence oyo politique ya CAA na o etali bongo ba cargo. C'est ça qui opportunité oyo pour na ko présenter bango avion ya sika ya CAA Boeing 767 oyo ezali na capacité à 45 tonnes
yango ezali véritable bomundunda pona ko permettre na bango basala bongo ba faire kitoko. Ndenge ka toloba bana kini ya bino société o Italie aviation yango CA ya bo ezala te bi jamais vu au Congo 45 tonnes donc ndenge to aboye ata kuna na Bukangalonzo ekokoma ata kuna na Bunagana ekokoma à cause ya CA to sengi bino bopesa confiance na agence ya CA soki to suka ka 3 avions ya boye na ville ya Kinshasa to na Congo mobimba to faciliter maman des enclavements na Italie ko sala ba fret ya ba colis komi tungisa meroza la soute. Pourquoi tolo ba bongo? Parce que et permettre programme à 145 territoires dans la place de Sénébotin de matériel. Ah voilà, 145 territoires. Ministre, Otojo Betali Solo, Benabiso, Guilaine Yembo, dans la place de Sénébotin de CAA. Et vous même 6 voitures à Minene, 6. Parce que ça aussi, il y a comme 20. Et même on peut quitter, on a Sénégal 45 tonnes. Il y a autant de matériel. Il y a moto Sénébino, on peut s'asseoir à confiance. Les agences assure a démontré de quoi il est capable pour désenclaver la RDC sur le plan aérien. Donc merci, c'est un match qui toque. Oui, avec Boeing 6765, en tout cas Masola Sili. Masola Fret na Congo Sili. Papa Sibiso Moutou passe na avion, Fula qui m'a dit que mais l'autre jour avait notre Sika. Je sais qu'il y a une agence Nyonso, Fret Nyonso, compagnie en CAA. Papa Sibiso avion Sika, avion Motouya. 45 tonnes, en tout cas avec tonnage, en tout cas, côté de la Rosepela. Avion, vous avez mis balai dans Congo, en tout cas, tu l'as dit pour y avoir bébé. Vous avez conseillé un abaco, il y a CA pour avoir eu des et des peuples congolais. Mais aider nous sauter, Baba qui s'habille au Boïs à la Tamisato. Pour 45 tonnes, ceux qui ont mis ça dans la Katia. République démocratique du Congo n'a pas dit que vous allez laisser mon macasse. En tout cas, toujours féliciter Bango, na Oba Sali, Baba qui s'est souke la Awate, Baba qui s'est dit que vous allez mis balé misato pour faciliter le peuple congolais. Attends, vous allez habiter à mon ending à côté. CAA a un véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Pona kolata basapatu ya qualité awa na RDC to na ville ya Kinshasa solution zakaka na présidence de la SAP pa ya sapeur de ta Papa Griffe na 7e rue mété résidentiel juste na petit boulevard ndenge héritier mapinde mena Igor Tingi batalisi Papa sinangai e utako apio Baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko sapeur d'état mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Cocobar de la SAP asali esika pona ba congolais nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka sapeur d'état Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka sapeur d'état Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisusu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant au traditionnel areketaka yango Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment musala kitoko boye alors ça on les gamondele et puis les autres mais les autres diraient mais pourquoi pas tes gouvernements balingo soutenir yete na ebita bande onanga botuna peut-être bango na ebakate na salanine na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres sala marato donc ezaka pour na informer le sous maman na biso Judith Yozali maman excellence premier ministre voilà on a pouvoir on kutanga na zara Papa Griffe ndenge pe son excellence monsieur le président de la République Fachi Beton il pas ya kutanga déjà na zara Papa Griffe artiste coordonné mais na yebaraté pourquoi nazanga soutien pourquoi bo soutenir ngati nga mutu vraiment na combattre ba chinois na combattre ba expatriés na combattre ba turcs pour que Congolais là te loga bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala
yaka. En tout cas, jour on est à jour, on lit à tout na fête. Et le mot durable, ils ont la chaussure, ils ont la sandale, ils ont la ceinture, ils ont la sac, ils ont la cordonnerie, la maroquinerie. Attache chaussure, les gars bolite, le gars la ilk. Oui, na dimna le gars les morts, na dimna le gars les morts. Attache le gars les morts, na comme ça le gars la ilk, na comme ça. Mais pour la unité, na prendre jeunesse montante, bah se prendre en charge, na transmettre bango. La cordonnerie. Adresse Ezali Semoko na 7e rue Limité aux la Petit Boulevard, Limité résidentiel et Paiwapi, Basapatu ya kitoko Ezali Kosalema, Banamboka, Bopé sa confiance et Payande Konabino sa père d'état Papa Grive, Pona Kosomba Biloko Oyoye Azali Koteka, Yangonde et Kotombola, Mboka Nabiso, Pambate, Batu ya Mayele, Pe Batu ya créativité Bazali. Protiva pezali potopoto kitoko pona bana na bino. Ah merci, Yabouinde, bana nyoso baza kuringa. À la prochaine. Vous allez quoi mais Protiva est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les produits pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote ma bote la Bino. Vamos kansa bomba bonga. Pona bana na yo bakumarukura bana oyo. Faut laisser kabango, poto poto, Protivap. Et ça, pota pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah, bah si kulia ya bango Protivap, ba bandi ba danser na bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango, chata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi, oyo tukana mbimbi. Makusa, Protivap, poto kitoko pona ba bébé pro. Toujours na sport Bosimba que 4 bi à Andezali score oyo et Kabola qui équipe ya Armandie contre Morato pour na compte il y a 14e journée il y a attente urbaine il y a football Malebo 2e division match oyo et Kabola qui na terrain et Betama qui pardon na terrain Bondo na commune Yangiringiri Ertima Pindeme Merline Massamba. Ba entente urbaine ya football ya Kinshasa ezali kokoba se kokoba milulu tope ba match na bango awa toza na terrain Bondo na commune ya Ngiringiri et pai wapi entente urbaine ya football ya Kinshasa Malebo ba beta kibongo 14e journée mokolo ya jeudi 28 novembre 2024 ezala kingala ya équipe bangi Amadi pe équipe ya Morota pour na compte ya 2e division équipe ya Amadi aleka ki makasi liboso ya équipe ya Morota boina suka ya match score ezala kibongo ya 4-1 en faveur ya équipe ya Amadi boy Morota alongamaki pe équipe ya Amadi alekaki na makasi nyonso wana ezali kotalisa ndenge nini ba encadrer ya ndenge na ndenge ya ville ya Kinshasa bazali tango nyonso kosunga bilenge na likambo etali lisano ya ndembo na micro ya Info Lingala entraîneur ya équipe ya Amadi elongo na quelques joueurs ba pesaki makanisi na bango. Tout ça il faut vraiment fort parce que match au tigo le ka tout ça l'année ba comité na biso vraiment ba gagner les biso on tout ça qui vraiment la détermination en match le loto cha score. Base la biso na prochaine match on est to ben na singa voilà le loto ben dit pour quotité mais semaine prochaine to ben na ben ba féliciter ba supporters na biso vraiment motivation biso merci pour notre entraîneur pour notre travail au ba pesa biso. C'est clair que vous avez un travail, vous avez même moral naba dans des matchs. Vous avez les ça qui n'est, il y a un président Sika qui le tout le été qui tout ça est sous nid, il y a un autre spécifique président la retour on a été en ah on voit 3 points derrière. Bozalaki ebele pona kolanda info lingala journal ya peuple pona peuple soki bosepelaki na édition ya lelo ba merci na équipe mobimba oyo kumbamaki na édition ya mokolo lelo au revoir ngala bino tokutani na mokolo ezali koya bana ya Gemena Goma Kananga Kindu Kinshasa Kisangani Lubumbashi Mbandaka pe Bujimai CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret avion na biso ya mbona ye tokosala na
moto abangisa moninga moto akabela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te bavia na bino yango wana ye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastike tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema eboko na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema pumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe na tina wana nde Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation.